bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Mbote na balandi nyonso ya info lingala journal ya peuple pona peuple to fongoli journal ya pona ko ebisa bino ko République démocratique du Congo et pona mi nouveau membre ya Conseil de droits de l'homme ya Nations Unies pour na mandat 2025-2027 vote salama ki mercredi na New York na Assemblée générale ya ONU to poursuivre basangolo pona ko Sabino président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe abeta ki masolo na délégation ya kokis ya ba député nationaux ya province ya Congo central oyo bakamama ki na présidente na bango Marie-Josée Nyongorite mapinda mi reportage. Président ya Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe abetaki masolo na délégation ya ba député nationaux ya province ya Congo central bakambama ki na vice-présidente na bango honorable Marie-Josée Nyongo na ba échange na bango balobelaki insécurité oyo ekomi makasi kuna na province ya Congo central oyo ezalaki considéré mikolelekaki lokola esika ya kimia mabele ya prophète Simon Kimbangu ezalelo miné na makambo etali criminalité insécurité pe oyo ezali kosalema mingi penza na ba frontière ya RDC na Angola balobelingo en profondeur président ya Assemblée nationale ayoki bango pe a promettre koluka ba piste ya ba solution pour na ko résoudre des problèmes ya insécurité na province na bango ya Congo central ndenge député national Marie-Josée Nyongo atalisaki pour na ye alobi kokis ya ba député nationaux ya Congo central et sengelaki kotala likambo yango na ndenge ya lombango pe koluka kosala ba effort ndenge moko ezali kosalema na partie est de la République démocratique du Congo ezali malamu te bazala surpris comment na kena partie ouest ya mboka esika sécurité ezalaki ekomi pe lisusu menacé parmi ba contrées oyo ezali touché na makambo etali insécurité esengeli kotanga Kimvula Tchela Lukula Mbanzangungu pe ville ya Matadi ndenge vice-présidente ya kokis ba député nationaux atalisaki président ya Assemblée nationale ayokaki ba doléance ba élu ya Congo central pe alobi azwi dossier oyo na maboko pona koluka solution pona ko aborder question ya incident malheureux oyo esalemaki le 7 octobre et outi koleka na ville ya Matadi et pa wapi police nationale congolaise ba réprimaki avec violence manifestation oyo ba élève bande ko sala na sujet ya grève ya enseignant député national Marie-Josée Nyongo a sollicité implication ya président ya chambre basse ya parlement pour être solution eye bana kozwama en faveur ya ba victime ya likambo oyo.
En marge, il y a clôture, il y a conférence, il y a Hambourg en Allemagne sur le développement durable, Premier ministre, il y a Côte d'Ivoire, Robert Berg Mabre, à Koutanakina, homologue Naye, il y a RDC, Judith Soumina Liboso, il y a ambassadeur, il y a RDC en Allemagne, tout ce qu'il y a quand même Judith Soumina, pour notre Sabino, à Solola Kina ministre, il y a coopération économique et de développement, il y a Allemagne, à Solola Kina conférence sur le développement, Nathalie Kaila, RT Mapinem. Premier ministre, il y a République démocratique du Congo, Judith Soumino Toulouka, et l'ongona ministre, il y a coopération économique et développement, il y a République fédérale d'Allemagne, Madame Svenja Schulz Oyo Betaki Masolo Nasuka ya conférence sur le développement durable Oyo et Salemina Hambourg ba personnalité nyon somi balé balobela ki ba sujet ya ndenge na ndenge na matière ya gouvernance pe lisusu ya kwa léger makambo etali ba taxe pour na kwa améliorer climat des affaires chef ya gouvernement ya RDC a talisi volonté ya ko renforcer partenariat entre bambo kami balé alobi ezali honneur ya ko représenter chef de l'état na forum Oyo pe a beti masolo na chancelier allemand et longona ba chef d'état pe ba chef ya ba gouvernement misusu ba discuter ki makambo ya ndenge na ndenge pona oyo etali partenariat gagnant-gagnant entre Allemagne na ba pays misusu kati na yango ba pays africain madame la ministre oyo azali bongo ya Allemagne ye atalisi ke masolo et longona premier ministre ya RDC ezalaki na ba secteur ya ndenge na ndenge na ngambo na ye ministre ya coopération économique et développement ya République fédérale d'Allemagne a sepeli na idée ya ko renforcer partenariat et longona République démocratique du Congo na ngambo mosusu masolo na bango balobelaki et longona makambo etali mingi ba félicitaki ministre ya coopération pe format ya conférence oyo ndenge esalemaki na ndenge ya malamu bosimba ke conférence sur le développement durable et servaki cadre pour la réflexion pe mise en place ya architecture financière internationale pour na ko contribuer efficacement pe ko atteindre l'objectif ya développement durable. Kalama Soletali, Premier ministre Judith Soumina Toulouka a honoré qui n'a présence ce mercredi 9 octobre Liboso, il y a diaspora congolaise, il y a allemande, il y a marge, il y a participation, il y a conférence, il y a Hambourg sur le développement durable. Encore une fois de plus, Héritier Makine, mais Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Soumina Toulouka yé a honoré qui présence na yé mercredi 9 octobre 2024 liboso ya diaspora congolaise kuna na Allemagne ezalaki mingi na participation na yé na Hambourg na oyo etali développement durable beaucoup tani oyo ezalaki organisé et pa ya madame ambassadeur ya RDC Louise Nzanga Ramazani oyo asangisaki ba membre influent ya communauté congolaise mingi kati na bango Elombo oyo azali originaire ya RDC membre ya parlement ya Brême ville oyo ezali situé na nord-ouest ya Allemagne ye atalisaki gratitude na ye liboso ya chef ya gouvernement pour na engagement na ye envers communauté congolaise oyo bavandi kuna na Allemagne ye atalisaki pe litomba ya bokutani oyo peba oyo nyonso oyo bango bazali kozela pour na avenir entre Allemagne na RDC ezali ya liboso en tant que première femme premier ministre ye aye na nord ya Allemagne a consacré 2 heures na ye pour na ko discuter na ba représentant ya communauté malgré ba rendez-vous na ye ebele boyezalaki eloko moko ya malamu bango ba monike bokutani mususu ekosalema ezana litomba ko comprendre que Allemagne azali ko jouer rôle moko très important oyo esengeli a continuer pour na ko jouer pour na kimia ya RDC communauté bazali prête ya ko accompagner be fort nyonso ya gouvernement congolais ndenge député allemand d'origine congolaise atalisaki réunion oyo et permetaki bokutani moko ya ndenge ya malonga pona acteurs clés ya diaspora lokola ba médecins ba entrepreneurs ba acteurs politiques ba participants nyonso batalisaki bosenga na bango pona développement ya entreprise ya RDC malgré attachement na mboka na bango esika ba uti kasi mingi baza na difficulté pona oyo etali climat des affaires manque ya réactivité ba autorité absence ya soutien moko ya malonga pona état congolais na tina wana Allemagne azali 3e puissance économique ya Europe ba membre nyonso ya diaspora bazali ko partager pour se renforcer ba lien entre RDC et longona Allemagne en collaboration dans ba domaine locaux la formation professionnelle technologie avancée gestion environnementale bango batalisi espoir ya gouvernement souminois a kolisa ba échange bilatéraux entre bamboka omibale et longona RDC alobi azali originaire ya Congo a botama na Kinshasa ezali première participation ya beaucoup de
Bokutani Yaboé en tant que jeune femme, azali fier ya komona expérience oyo premier ministre ya RDC atalisi pour le domaine médical a souhaité que la coopération ezala mingi entre RDC na Allemagne amoni que RDC a kokipe ko s'inspirer na modèle ya allemand na matière ya médecine préventive mingi penzana oyo etali gratuité à maternité projet à couverture ya santé universelle ndenge docteur Christelle Betty médecin gynécologue na Allemagne atalisaki Judith Suminwa a partagé ki souhait na ye pe asengi na ba congolais nyonso na Allemagne ba yeba na ko soutenir président de la République longo na gouvernement oyo azali kobongisa facilité ya accès ya diaspora mingi penza ba congolais oyo baza na passeport étranger ba yeba na kozwa visa na aéroport ya Kinshasa. Premier ministre akumisi ba qualité ya ba échange oyo pe atalisi ke mosala e kosalema na ndenge ya malonga bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko bokutani ya premier ministre Judith Suminwa et longo na communauté ya République démocratique du Congo. Première dame Denise Niakoro Tshisekedi a participé à la clôture. Il y a 5e édition, il y a forum de haut niveau de femmes leaders na Bujumbura et Paiwapi. La recommandation est belle et elle a été formulée après 2 jours. Il y a Missala, Stéphane Skande, Nathalie Kaila. Ma recommandation ya ndenge na ndenge ezalaki formulée na suka ya misala ya forum ya ba femme leader kuna na Bujumbura, capitale ya Burundi. Bosimba ke investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de la vie. Wana ezalaki bongo thématique oyo ba participants nyonso ba élaboraki ba proposition ya ndenge na ndenge mingi penza epai ya gouvernement na nzela ya ministère sectoriel ya organiser dialogue national pona oyo etali développement ya petite enfance pour na continuer ba discussion pe ko beta masolo na mise en œuvre ya plan stratégique ya développement ya petite enfance na niveau national pe na financement na yango pe koluka ko renforcer ba capacité ya coordination ya planification pe ya mise en œuvre ya ba suivi ya évaluation na pays pe ko kolisa budget oyo et pesami pour na développement ya petite enfance nyonso na ba niveau ebele ko instaurer carte moko ya dépistage pour na kosala suivi na ba étape nyonso ya développement ya bana na ba service nyonso pe ko kolisa ba structure ya éducation préscolaire na ba pays nyonso bosimba ke ba famille ba communauté pe ko kolisa ba club na ba niveau communautaire pour na développement ba pratique oyo ezali ko favoriser développement ya petite enfance ko contribuer na création d'espace pour na ba jeu ya bana na niveau communautaire pe ko kolisa ba service de garde ya bana pe ba soins oyo ezali abordable pe ya qualité na ba partenaire technique pe financier ko kolisa ba gouvernement na mise en œuvre ya plan opérationnel ya stratégie multisectorielle ya développement ya petite enfance pe le sous office ya première dame pour le développement ya Burundi ko sala suivi ya ba recommandation oyo nyonso et bimi na 5e édition ya forum de femmes leaders na occasion oyo ba femmes leaders bazwa ki ba engagement pour na ko investir na petite enfance pe ko komisa ba championne ya développement ya petite enfance partout et pas nyonso ba promotion ya bonne pratique oyo ezali ko contribuer na développement ya petite enfance pour na ko bâtir makambo nyonso ya kitoko pe ko bâtir capital humain solide nyonso wana tout au long ya vie. Engagement ezali partagé pour na soutenir première dame ya République démocratique du Congo Denise Niakoro Tshisekedi oyo azwaki part active na masolo oyo na ngambu na ye marraine ya 5e édition épouse ya président burundais madame Angeline Ndaishimiye akumisaki ba effort ya ba sœur na ye ba première dame pour na succès ya forum oyo selon ye ba intervenant nyonso ba convergaki na nécessité ya ko investir na petite enfance pe lisusu paquet d'action intégrée na ko investir na petite enfance bango nyonso bazali kotonga fondation moko capital humain solide oyo ko contribuer na entente ya ba dividende nyonso démographique boy alobi azali convaincu que événement oyo et ko marquer tournant moko na action commune en faveur ya petite enfance na Burundi na Afrique pe na mokili mobimba ndenge présidente ya OPPD atalisaki alobi ensemble bango nyonso bakoki kotonga avenir moko meilleur pour na génération ezali koya pe ba intervention nyonso ya qualité mo ya clôture ezala ki prononcer et pas
ya vice-premier ministre ya République ya Burundi oyo akumisaki bon déroulement ya misala oyo avant akumisa gouvernement baye bana ko s'approprier na ba recommandation ya 5e édition ya forum ya ba femmes leaders pe mise en œuvre na yango. Honorable Maotouine a offert à la population à Selembo mingi penza na route bypass au câble à courant. Il y a plus de 3500 mètres pour na kosunga na likambo tali courant. Héritier Mapindeme Christian Kengbin. Toujours très engagé, depuis Azalaki Eli Lokola, député provincial, na Kinshasa pour na commune ya Selembao, Molobili ya bana Selembao pour Mosali Mibeko, Yenani, Ezali Bongo honorable, Maotouine, Oye Bazali Kobenga, les responsables, Ye Bakisela Kaye et Ratakate, Azoko Baseko Koba, ko réaliser ba promesse na ye Oyo Nyoso, à la kaka population ya Selembao, Oyo Batumususu ba Kosaka, Kasiyende Aye Kotalisa, Likambo etali vérité, Bosimba, Tango ya misala ya makadam ya route bypass, Oyo elekaka na régime e uti koleka, mingi penza bana ya Selembao, ba konetraka situation moko ya malamu te, câble souterrain na bango et katanaka bazangi courant lelo presque 15 ans mobimba bazali ko vivre na molili netika kasnel to courant et bosana bango pe kasi na nzela ya lobbying pe ba démarche ya molobeli na bango ya commune ya Selembao Maotouine bakisela kaye les responsables nde bana commune ya Selembao mingi penza oyo bazangaka courant par rapport ya incident oyo ya route bypass ba moni lisusu Pole et Zongeli Bango. Banda première entrée ya Cité Verte, ti au Kiti Bisika Ebele, Bango va bénéficier câble souterrain, il y a plus de 3500 mètres carrés Mobimba. Câble Oyo, et Zali Bongo 70 carrés, Peba 35 carrés. Bota la Binomoko, Ndenge Misala et Zali Kosalema. Population a Kokaki Kokanga Monokote, Batali Saki et Sengo, Peba Lobi, honorable, Maotouine, Ozalaki Wapi Bandakala. Touga na sepel makasi. Nga ou na fanda ou na Congo soute mais un mois beti yango mais na comprendre koto te vraiment honorable Mao en tout cas nzamba pambola yo vraiment toyebisaka ye papa toza na kurate mbula na mbula banda tokotiawa toza na prince bypass Cité Verte tomonaka kurante ba resho ebeba ba cuisinière ebeba biloko na biso ba congélateur ebeba esalaka te papa bana bagendaka classe kaka felo ya makala na bosanaki yango na ndako za tozalaka banda babongisi nzela oyo 15 ans toza na courant te amba pambola epenza ebele après 15 de suko zwa courant ala kaka biso ke akolela biso konso to voter ye to ko sepela ya wana pe to voter papa ma leki ya wana asepeli si biso to to ko pesa ye kaka merci kaka nzemba pambola ya pambola penze ebele to ko voter deuxième mandat donc ye kaka to ko voter papa mao kaka ye kaka donc deuxième mandat to zana ye papa mao nzambe apambola ye abatela ye na oyo nyonso to asali alakisi ke azali responsable po ba responsable nde bakokisaka mikano na bango tobeti 15 ans tozala na courant te molili mais l'air ya alobi likambu akokisi akena ngo pe tina suka azotiela plus de 300 parcelles courant au fele atiki nanu ba faire na ye mais atali nanu mabumu ya batu mususu ba passe ya batu mususu ndenge fachi alobi d'abord le peuple akokisi mokano azali responsable ya ko féliciter ya ko betela maboko nzambe apambola ye tozozela ye susu na deuxième mandat to souffrir tozalaka molili etendu nyonso oyo banda na première entrée ti na mayimbi kureza te bacrime ezosalema baobotola bato bamoto baoya kobwaka bibembe baoya kobwaka bafulu na terrasse molili eleki mais lelo tomoni Mao Twengi na sima ya papa na biso pati beton aye akanisi biso po akotisela biso courant oyo yango toyambi ye nzambe apambola bango nyonso mibale. Honorable Maotouine bakiselaka ye responsable soki bozana batu ya boye ata 10 na ville ya Kinshasa ekobonga ekolata robe nango ya kala bosimbaka ye misala. Honorable Maotouine azali kosala bana Selembao nyonso balobi balekisaka ngonga.
Merci. Honorable Norombungu visionnaire et complexe scolaire Maman Pemba Betaki Tour lundi 7 octobre na école pour na kotala avancement ya misala o izo salema kuna sur place à solola kipena quelques parents la dit Lando héritier Mapindemi. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo Oyo azali bongo visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba akitaki moko en personne lundi 7 octobre na complexe scolaire Mama Pemba po na kotala ndenge nini misala ezali kosalema na chantier oyo ezali kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bazali kotunga ba bâtiment mususu po na ko permettre bana baya ebele pe batanga na ba condition moko kitoko. Honorable Nerombungu a profitaki na occasion po na kotala ndenge nini ba cours ezali kopesama apesaki quelques tenues et pas y a enseignants pour nous permettre bango bazala toujours propre pe sur place à côté là qui na quelques parents ba solo là qui ba pesaki ba doléance na bango par rapport à enseignement ndenge ezali kotambola. Honorable Nerombungu a profitaki pe na occasion pour nous prodiguer quelques conseils et pas y a ba parents afin que bango pe ba yeba na ndenge ya malamu ko encadrer bana oyo bazali kotanga na complexe scolaire Mama Pemba et suka ki wanate. Honorable Nerombungu asalaki tour ya école mobimba pour na kotala ndenge nini makambo ezali kotambola kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba ezali école oyo ezali kosala fierté na République démocratique du Congo en général pe na ville ya Kinshasa en particulier na esengo wana quelques enseignants balobaki boye na micro ya Info Lingala. Pour remercier sincèrement Nzambe d'abord et puis Excellence Nerombungu. Vraiment biso azang sa biso maloba pour essayer le moko inattendu. On ne savait même pas que akoka ko sala biso surprise oyo. Elle biso bilamba oyo biso nyonso toza plus ou moins 150 matins. Elle biso ngotola taka autant tozotangi sabana tozala très à l'aise ba poussière ba créer et bebisaka bilambo to yaka no musalati. Yango to sengiye un grand merci. Nzambe alola abakisila ebele. En tout cas, eza impeccable. Tozongisi matondi na mokonzi na biso son excellence Nerombungu Fumabanga Moyo na penser na biso balakisi bilamba na biso tant tozosala musala tozotangisa tobeba te kozali na cadre tozala vraiment propre. En tout cas longonia na maœuvre na ye kozali kosala donc akende kaka toujours likolo. Pour na bino nyonso bozana besoin ya voyager pour les États-Unis cyber Eric Mwamba bengi bino pour na develoterie oyo bandaki déjà le 2 octobre tu le 4 novembre vous landa ba détail na Nathalie Kaila. Lobaki boyi bonga ekoki kasi sikoyo makambo nde ebandi sikoyo makambo ebandi yango malobo suki yango ya koloba yango date déjà connue depuis le début ils ont bandé l'été octobre et aussi la le 5 novembre. Alors tu es déjà dans le matériel de besoin mon andi ba fungula bo mon matériel là on va ngati donc mon konza de veloterie le net ozolo bana ba presse ozolo la disa OK ba ikolo yo ba période yo et dans la période oyo ba les gablo et komara ba agence de voyage ba restaurant et komara ba agence de voyage au moment na ba comédien ba fongoli ba gablo na bango ba ekota ba beta de veloterie yango na yo ça ba na Kinshasa ba matériel ozo mona za qualité ya dernière cri tout ce ko beti de veloterie na ba agence de travel au suite fandi sa famille wana je suis problème na ngadi ko bino mo botala ane oyo o mali ba visa oyo ne bo mona ba ordinateur oyo ya sika ya dernière prix bo fongola yango bo fonga bo bimisa na minute bo mona agence mon côté bo mona sibeka pe mon côté ba tu bazo zo ba visa ba otini saka na ba agence de travel alors bo sala mayele bo ke ba bali gablo ezo ko ngona mikolo eko koma ba agence de voyage eko koma ba beta de veloterie mais ke ba bato nyoso ba gagnaki hier ba yaki pendant na pete ba prise en charge prise en charge est comme très difficile. États-Unis comme une complication grave. Donc ceux qui osent la prise en charge, c'est muta oyamba ote ba couper ça yo visa ti ba opime là. Ya on a ici ba tunyo so. Oyo obeta libanda. C'est ça problème na ngati. So obeti libanda na ozo prise en charge.
Donc poursuivre la journée pour la côté de état de santé, maison de soins, Majima Refo et Kamamakana, docteur Zimamoto, bazo traité plus de 99 maladies pour la bien-être et la population. Pour la détail, na Riti Mapindo, mais elongo na Christian Kengebin. Baye na Kinshasa après avoir kokanga République démocratique du Congo mobimba maison de soins Majima Refo ya mwana mboka l'international docteur Zimamoto oyo azwa ba diplôme de mérite et belé bona expérience na ye ba professionnel na médecine traditionnelle awa na RDC bazo traiter plus de 99 maladies épilepsie, trouble mental, insomnie, paralysie, goitre, diabète, mokongo-pasi, rhumatisme, hémorroïdes externe et interne, faiblesse sexuelle, infection urogénitale, stérilité des couples, hernie interne et externe, myome, kyste, appendicite, asthme, carie dentaire, problème ya misu, na ba maladie ya ndenge na ndenge. Bazali na ba produit très efficace sur base ya ba plante naturelle. Bemi susu ezouta na mboka ya papaya lokola Indonésie, Malaisie, Philippines, États-Unis d'Amérique pe Canada. Ba appareil ya Ouake eza na pointe pour na accompagner ba guérison, ba examen ezo salema na appareil scanner IN24 nouvelle technologie. Ba na Kinshasa boya kosalisa l'examen na bino na prix promotionnel ko banda lundi ti vendredi na 5000 francs ya pamba na fiche na yo na kati. Bongo pour na samedi pe dimanche na 3000 francs ya pamba de 7h30 à 18h30. Adresse à Sur Boulevard Lumumba, numéro 85, qui colle, référence arrêt école. Pour tout contact, 089 75 27 431. La maison de soins Majima Refo traitement terrible. Madame de na suka journal la bisobo simba ko ba reporter ya info lingala bakenda ki ko assister na entraînement ya équipe ba bengi afe na kan kokolo o bazo préparer championnat na bango na attente urbaine ya Lipopo la reportage ya Marlene Massamba. Match ya concentration les sali par rapport ya match ni to sali c'est ça. To retravailler, to recroiser ma beauté pourquoi parce que to sali match nul. Objectif est à monter. C'est ça, on a toujours bon. C'est ça. Même ces académies, c'est le championnat, donc l'équipe Nyon Sobazo s'est préparée en conséquence. Donc ça montre déjà que c'est une compétition. Donc tout le monde veut absolument faire des bons résultats. Donc il y a la détermination et l'envie de part et d'autre. Les deux équipes vont vraiment chercher à gagner les matchs. L'objectif Nabiso primordial est à Tobeta parce que la majorité à Bana Nabiso, l'équipe d'âge Nabiso est à moins de 15 ans, à moins de 17 ans, donc basa vraiment une expérience. Donc pour eux, pour Nabiso, c'est ça que va Beta nous va vraiment acquérir une expérience avant d'envisager l'objectif un peu plus du polo. La saison est félicitations d'abord pour la cliente. Nous avons un problème de finance. L'équipe est seulement pérenne. Alors, on a des repos. Plus vite, rapide. À partir de lundi, tu peux te sentir mercredi. Tu peux gagner un match mercredi ou pardon. Alors, pour le score 1-1, pour la remix, et là, à prochain match, tu peux faire un bon score. Effort, c'est l'équipe Nangai, Nenge Ezalaka. Parce que OEBT est à winner. Pour la match, 10 pour la zéro. OEBT est à winner. Mais pour la deuxième rencontre, le monde a c'est important. Dans la communiqué nécrologique, dans la lecture, on a arrêté ma pandémie. Ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore. Honorable Néron Mbungu, azana mawaya kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na nyonso liwa ya mbalakata ya moko ya ba collaborateur na ye Maître Jonathan Kimpuni oyo azalaka bongo assistant ya député provincial honoraire Daniel Kwenje Kampata ye akufa kibongo na ville ya Kinshasa mokolo ya mardi 7 octobre 2024. Na même occasion, honorable Néron Mbungu azali ko présenter ba condoléances et pas ya libota na yepe et pas ya ba membre nyonso ya bureau politique pe ya famille biologique ya Mowei. Boye en attendant matanga ezali ko salema na commune ya Lemba. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso ba ebaka Maître Jonathan Kimpuni.
Journal la biso comme la soka qui bosse pela qui na édition il y a les lobo ba merci na Merlin Massamba Zaki na sima caméra concours rédactionnel il y a Nathalie Kaila supervisé par héritier mapinde mes montages quand même qui pas Christian qui angebe ningala bino tukute na mukulu zali koya au revoir bana ya Gemena Goma Kananga Kindu Kinshasa Kisangani Lubumbashi Mbandaka pe Bujimai CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA véritable leader dans ma bataille à RDC azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.